Bonjour, bonjour, Nabandeko Nyonso, peuple congolais, Oyo Bozai Kolanda Biso, bonjour, bonsoir, selon ma air, Oyo Bolanda, audio Oyo, Nasali Yango, na participé Mawa. Congolais, Biso, ils ont participé na bino. Bozo mona extrait vidéo wana pe bomoni ba photo wana ya vieux Juna Janana papa ya maître Gims ndenge a betami lelo makasi vraiment ils a participé mawa donc comment on mutu papa déjà na âge ya bongo pe azana bana oyo ba yebani monde entier ba beti bongo et pas jeune moko ya muke pona kolanda mwasi. Pour moi si abato moni papa bota abotu bomoni misu na ye lokola balimba tobola yango pona kolanda mwasi ya mukie pe basi ya mabala. En tout cas ils a pas si mingi vraiment pona vieux Juna Jana na zandi ko na biso congolais na biki ya koka voice oyo to koka voice oyo na zoloba ngande ko na bino liso ya Kinshasa donc eza pasi mingi papa wana linkomela masanga trop balobi nyonso tozara na awa na Paris nyonso azala kaka na kwiti amela kaka biloko ya makasi nanu namona vieux Juna Jana na normalité azala kaka na kwiti. Chaque jour, amelaka ba vodka, amelaka ba masanga, oya makasi, wana ba whisky, oya makasi, oya kotinda yo kaka na buzoba. Okomona papa wana, veju na jana akoma kolanda bana mike. Bana mike ya mike oyo bazanga tatina oyo ya ko bakoza ata bakoko na ye mais ya landaka bango kaka na sima sans koyeba ke bana na ye réputation ya bana na ye baza ba star bayebani na monde entier neti maître Gims abetaka musique oyo yebani monde entier mais papa na bango azosala respectement mpona honneur ya bana na bango boto mona ndenge babeti ye makasi mpona kolanda mwana bato ya muke mpe mwana ngo ya muke soki otali age na ye bokoyoka somo en tout cas biso na Paris ya bacommunauté congolais tozoyoka soni comportement ya bacongolais vraiment eza pasi mingi en tout cas yango ozwi message oyo ozwi image oyo panza yango bandeko nyonso bacongolais bayoka parce que na mibali ya mabala bazosala makambo trop awa libanda biso bacongolais yango eza nini mpona biso bacongolais ingeta mokili ekoti matata donc presse ekoti matata balobi 2019 mamba sika abe mission sika cameraman ya sika ba chroniqueur ya sika et dire Rémi Wenge toujours en forme 2019 site oyo ezali site bisika kozwa ba information vraie sika oyo tolekaka mpona kosala bato makambo te eza site oyo tolekaka mpo bozwa ba information vraie oyo biso tozala nango eza site ya sika komona yango kini ya bana kini émission sika balobi émission eyena makambo nango abe émission lokola baartiste en action suka koyemba comédie aka émission na bino yango oyo tokoyamba bacomédien bamusicien donc nulle part ailleurs. Abonnez-vous massivement. C'est votre émission artiste en action. Tu vas nous quitter là-bas siège, va répéter la bino pour nous recevoir la bino. On peut s'abonner massivement pour vos informations qui toquent. Vous avez pour ça les émissions, vous avez pour ça va maillot donc quand c'était bien là numéro et là on a préparé parce que ma cam donc bandit restez toujours branchés. Kini ya banakini. Abonnez-vous massivement. Émission artiste en action.